bakofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto Bote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso eza ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu. Bandeko nzambe apambola bino bayebanso bakolanda émission oyo esika wape kokutamela bino. Ndeko na bino Kongo Alenga ya memelaka bino kaka basije na makambo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Nzambe na sengi na yo tika ete oza na contrôle ya émission ya lelo fumu Kimbangu ndenge kaka yo monisaka kati na biso molimo santu ezala kati na biso pe na baye oyo bakolanda émission oyo. Émission nazali kosala yango na ndenge ya bonzambe ya mfumu Kimbangu oyo azali maître na biso kati na mokili oyo apesaka biso basije belebele na makambo etali pe azala na contrôle na biso ndenge tosalaka ba émission na biso ndenge ndeko na bino Kongo Alenga nasalaka toujours ba émission. Émission tokosola lelo bandeko ezali bongo na likambo etali maepende ezali koleka na ba réseaux sociaux. Boyebe ke biso tozali bato oyo tobanda penza kolobela makambo etali mboka na biso depuis longtemps. Donc ça fait déjà plus de 20 ans oyo tolobelaka makambo etali Congo. Tolobelaka ngo la ndenge te ke toluka ba mbongo to sala suki nene mais tobandaki kolobela likambo oyo ndenge tobandaka nango na ndenge ya komobiliser peuple congolais pe ko lakisa bango lolenge nini mboka na bango ezali kotambola po bayebaka ndenge mabele bakoko na bango ndenge totika yango mosika ndenge penza ezali kokende yango moni bandeko toye kosensibiliser komobiliser kokotisa esprit oyo tobengi patriotisme epai ya bakongolais oyo tozomi na diaspora. Ngai ndeko Kongo Alenga ti lelo na tikala na ngai na objectif kaka moko likambo etali mabele ya bakoko ya fumu Kimbangu tobundela yango tolobela yango parce que bapaya oyo bazali kokonza biso mboka ya Congo bango baye po ba déstabiliser tout ce qui est oyo ezali oyo ya biso bokibo biso nzambe apesa biso mabele na biso ya Congo. Distraction eye kokota na kati ya ba réseaux sociaux mais bandeko na ngai na lobela likambo oyo depuis na ba radio depuis na haute 243 temps toye kosala na mon petit frère Cédric Mala na mboka à Londres na telemaki mpona koyebisa bato ke ba réseaux sociaux ekokota bonganga bakisi bato ebele bakosimbela yango bakisi boyebi ke tanto banda kosala baémission tozalaki kaka mingi bana mibali ntango bana basi baye bandeko na ngai réseaux sociaux eyaki kobeba me ngai nalobelaka yango lelo ngai ndeko na bino nazongi lisusu mpona komonisa bino ndenge makambo ezali kokende na réseaux sociaux boyebi ke toujours tolobaka likambo ya mboka ya Congo eza kokende malamu te. Congo na biso toza komona yango kaka Congo mais ya solo bandeko tozali infiltré tina ndenge Laurent Désiré Kabila aloba pardon na niveau ya sommet à l'état. Donc nous sommes infiltrés vraiment na ndenge osakana te ba congolais toyebaka na biso yango te neto vana na poto yo moko na ville nyonso yo vande na poto banda kotala bato balobaka mangala penza bien banda ko contrôler bango oko comprendre que nous sommes infiltrés. Donc biso ba congolais soki tokoyeba ko sangana te bandeko langa ezali pasi yango lelo bandeko langa na ko beta masolo oyo na bokebi parce que nayebi ke fumu Kimbangu azali na ngai oyo apesaka ngai ba sujet ye moto alobaki na ngai na koloba lelo alobi Kongo Alenga lelo mekana koloba mpona likambo tali réseaux sociaux et baby na koseka na mawa réseaux sociaux et baby
Batu balobi réseaux sociaux Congo alenga partout zoko kende mais bino ndenge nini bandeko biso atako batu balandi biso te mais sobo batu balandi ta 10 personnes na émission moi je suis satisfait parce que na epike ba koko na ngai ba yoki lolaka oyo ya mungongo ya mwana na bango ya koko na bango Congo alenga oyo batindaki ngai pona lobaka makambo mboka et puis pona yambaka pe batu o bazali kolobela mabele ya bakoko donc pona nga satisfait mais bato baye na réseaux sociaux kobebisa réseaux sociaux bandeko na ngai vraiment ezali passe pe mawa yango sujet tokosola lelo na likambo ya ba réseaux sociaux ndenge komi na mafinga kindoki donc tolobani bakisi. En tout cas, et comme vraiment toza koyeba lisusu te. Toza koyeba te likambo nini et comme li ba congolais oyo lelo ba komi kokende na makambo yango boye. Yango lelo bandeko na ngai tokosolola likambo ya batu oyo ba komisi réseaux sociaux mobulu makasi na kati ya mikili ya poto. Awa na diaspora pardon et précisément les sous kuna na mboka Kinshasa parce que makambo eleka awa directement eza ko contaminer ba congolais au bazali na Kinshasa o eleka kala Kinshasa ya mabe directement biso tozali na diaspora tozali ko zwa yango pe tozali ko salela yango na lingala ba o penda ya biso kwa tozali ko salela yango mabe ya Kinshasa biso na poto tozo salela kaka mabe oyo eza kosalama na poto bato ya Kinshasa pe bango mpe bazali baza ko reprendre mabe oyo biso tozo salela bango mpe kuna baza koaplike yango kosalela donc yango moni bandeko na ngai lelo na mikili ya poto bandeko na ngai bomoni bafoto oyo ya basi kitoko botala 4 filles oyo ba mama ba fille kutu te mais ba mama parce que ngala respectaka ba mama na pesaka respect makasi na ba mama na biso botala basi kitoko aboyi kasi ya solo bandeko nanga bango batu lelo réseaux sociaux ezali ya koningana likolo ya basi oyo vraiment bandeko nangai yango nalobaki ke lelo to mekananu kolobela likambo oyo o bomona ya loboko nanga mwasi kombo na ye ezali Mama Congo ndenge na réseaux sociaux babengelaka ye Mama Congo yazali l'amour du Congo donc amipesa mpona Congo ngai nayebi Mama Congo na réseaux sociaux kasi bomoto boye en tout cas oyebi kaka toyebani te mais kasi nayebi Mama Congo ndenge kaka na ba réseaux sociaux nayebi ndenge abandeki ba émission na ye parce que biso tobandi kala toyebi bato baza koya toyeba ke oya bandi osala ba émission sika Mama Congo en tout cas nalingaki mingi na bandi kolinga ye bon ti lelo nalingaka ye parce que azali mama oyo ya biso parce que mwasi nyonso tu bandeko na ngai azali toujours soyez les bienvenus biso ba papa photo respectaka bango Mama Congo abandi kosala ba émission kitoko Mama Congo l'amour du Congo Mama Congo s'exprimera très bien en français Mama Congo alobelaka makambo tali mboka na biso mboka Congo azali ko défendre mabele ya bakoko na ye ndenge nga na bande kolanda ye nazali ko apprécier ye bandeko na nga na ndenge kosakana te émission na ye en tout cas na bande kozanga yango te parce que ngai moko nasaka ba émission mais il faut nalandaka mpe bandeko ta bazosala ba émission malamu Mama Congo azali kosala ba émission kitoko azo expliquer makambo nyonso bato basali mabe to ba ministre bazali koyiba bambongo lia bambongo Mama Congo akotelemela bango et puis azalaki vraiment na kobanga te azalaki une femme vraiment forte et puis azalaki déterminée na likambo tali mboka bakoko na ye Mama Congo azali kolobela mboka Congo so aza koloba makambo ya Congo bandeko nanga même les Camerounais même les Ivoiriens oyo baninga nanga mosusu mpe na kotindela bango bemiso yango bazali kosepela na ye bakosepela na ye mais bandeko ekokoma kaka diku namoni Mama Congo mbala moko a changé
a changé na ebité pour na ba vie o bango ba lukaka pour ba tala eming na YouTube vraiment en tout cas je sais pas bande ko mama Congo akomi ko kota na ba makambo musu ba émission mususu o la muka 6h bo mama Congo azo sala émission o kota 9h bo mama Congo live donc ozo comprendre te mama Congo akomi ko kota na makambo ya batu na makambo ya ba oyo oyi azali kolobela biso te akomi a changer bémission er moko ye aza ko amboye biso alobeli makambo ya Congo er moko mona zongi susu bake ko sona na batu bande ko tuza ko yeba te ya mibale kombo na ye Manuela Kitoko ya mibale ye wana Manuela Kitoko ye balobi ye moko mitie kombo na ye Colorando Rando ezali déjà bitumba donc ye kolo bitumba donc rando ya ba réseaux sociaux donc ye be émission na ye ezakaka soka zo sala émission ba émission na ye presque mingi na landa la mona ba finga na kaka okoyoka za ko finga bato bazo finga na muto tele boy baza ko finga na bandeko Manuela Kitoko tala mwasi Kitoko Manuela pe Kitoko vraiment mais bandeko na ngai ba émission na ye bakate soka sala ka émission e soki ye bazaka na ba rando donc na yebite mais ba congolais biso ba congolais eloko biso tolingi ko consommer ezali oyo ya boyi bango bazo sala ko finga yango congolais alingi donc ba rando oyo ba congolais balingi balandaka ba émission ya Manuela Kitoko toza contre taza mama aza na bana aza une femme oyo vraiment aza na bana na ye mais ba émission oyo asalaka ye moko mipesi Colorando bandeko na ngai botala réseaux sociaux oyo biso ba congolais parce que ba réseaux sociaux ba musu balobi ke oh non bongo kuta ya ba américain obe ya ba pays africain musu so otali yango mais bandeko totala kango pe totala kango mais ya biso penza eleki ya biso eleki Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi toyebi fille moko de petite sœur na biso petite sœur a Guy Mokonzi papa na bango toyebi général Mokonzi Karine Mokonzi depuis Kinshasa asalaki courage na ye a félicité azaki na courage na ye na Kinshasa azosala ba émission na ye ti tokamwaki tomoni na courage na ye akomaki ti na niveau ya télévision na Kinshasa akomi mpe koleka na ba télévision Kinshasa mobimba mpe Congo mobimba baza kolanda émission na ye chronique musicale donc Karine Mokonzi asalaki courage na ye courage ya Karine Mokonzi yango esali ye courage wana aketi na récit akomi na récit ti na ndenge aye kobima na mikili ya poto ntango aye na poto nzambe loko aza mwana mwasi mobali amonanaka kaka jeune frère na biso ya yolo biso bana yolo chance ya ndenge wana Karine Mokonzi lelo azwi jeune frère na biso mwana yolo Karine Mokonzi abali jeune frère na biso ya yolo donc bapesele bakangeli lopango déjà kala te tokomona mariage Karine Mokonzi mpe abandaki kosala bapolémique ya baémission na ye mpe na baréseaux sociaux oyo mpe salasala mobulu oyo ekomaki awa meme bato ya poto baosala baémission Karine Mokonzi ame bato tu bokomolanda Karine Mokonzi me biso lokola toyebi ke biso toya bana bakoko moto na moto azali na chance na ye réseaux sociaux ezali nango epona mutu teke elobaki non yo kokota te mutu tu na réseaux sociaux azali soyez les bienvenus même YouTube Facebook okoki kosala yango ofele yo moko kaka ndenge olingi donc Karine Mokonzi asali courage na ye oyo ayaki na poto mais ntango aye na poto bandeko tokokota na sujet yango tozopesa na biographie ya mutu na mutu ndenge babandaki kosala makambo na bango donc Karine Mokonzi lelo asi aboti aza na mobali na ye oyo bazali ko préparer mariage na bango
bato ebele batiaki makambo balobi ke Kayini Mokonzi azwi zemi te. Mais biso lokwa toza ba papa toza na bana na ndaku, mama Pauline Beyoncé aza na ndaku, toyebi ke solo zemi bandaka boye salaka boye. Nga na yeba ke Kayini Mokonzi azali na zemi. Kasi bato mosusu balobi ke azali na zemi te. Kayini Mokonzi aye na réseaux sociaux awa na poto ekoti mobulu ye na Grace Mbisi. Grace Mbisi ati bandeko ti lelo bebi soki nani asalaki awa mikolo eleki na ba maketabu ke sali maketabu bandeko polémique ya kosakana te. Kamso babi mwana wana za mwana te il faut kufa mwana faut kufa toyebi te pourquoi. Yasuka mama Mongala mwasi ya Mongo Magali Lomama. Magali Lomama bandeko nga na yebi atake combattante. Na yebi atake combattante oyo azali ko bunda bitumba na Belgique akotaki na combat. Bango na ba Nick bazaki ebele na ba chouchou na Paris, ba mère Bic bazaki en tout cas bazaki ebele ba yuyu mutu mosi. Donc na Belgique ezalaki bongo Mama Magali. Mama Magali a telemaki, en tout cas, nazaki muto, nazaki au filmer, parce que je suis vraiment, en tout cas, parmi les combats, surtout, au se banda dans Belgique, au marche, tout, Congolais, nazaki toujours présent. Donc, Mama Magali, na yebaki ye, combattante moko, vraiment, azalaki combattante moko à monene. Du coup, Mama Magali na komi ko kamo na réseaux sociaux, na komi ko mona komi ko lamba. Nga on a mona kengo bien, Mama Magali a commencé la biloko, c'est ça très bien. Et komi makama biloko sili, Mama Magali a komi ko sala ba rando na Manuela. Lelo yo bandeko langai sujet to yeli bino lelo na banze bolandi biographie moi muke ya batu oyo bandeko na biso mine oyo. Moko pa zali na Paris, Chantal Bola, bazali 5. Oyo, vraiment ba kotisi bulu yeke, na ndenge ya kosakana te, na mboka ya Congo awa, biso ba Congolais, bandeko na ngai, toza koyeba te, tokosuka wapi. Mama Paradis. Mama Paradis, Chantal Bola, baza 5. Lelo, toza koyeba bilo bandeko na ngai, réseaux sociaux balobi ndenga na ebiseke bilo ke makambo akisi ekokota na kati ya réseaux sociaux bato ebele batielaka ngai tembe ba émission eza nango tokoki kozongisela bilo ba émission moko moko po bomona ke ya solo Kongo alenga aza pena mbiaka na makambo etali ba réseaux sociaux oyo. Donc bandeko na ngai lelo nde toza koloba boye Mama Magali balobi ke auti kotubela ye azalaki na bakisi alingaki aboma Manuela oya mibale parce que bakomeli na barando bango mibale. Manuela afingaki bana Mama Magali, Mama Magali asiliki oyo bandenge bafingi bana mwana ye alors ekoti makambo akisi. Et après makambo akisi elobi ki ya solo ekomi susu ote apesaki bakombo ya batu ebele epa ya nganga kuna na Kinshasa ba abe bandeko na ngai yango biso bana bakoko bana mfumuki mbangu tolobaka non tokotikala kaka kochanger nga Kongo alenga na kotika kochanger religion te. Je suis kimbangiste de sang baptisé kimbangiste nzambe na ngai na kumisaka mfumuki mbangu molimo santo natikala kaka na ye muta kochanger nga aza te po ye muta aza na contrôle na ngai na ndako na ngai bana contrôle ezali toujours fumu kimbangu molimo santo donc yende aza na contrôle na ngai bandeko na ngai ba abe baza batu te basango baza na ba secret moko incroyable pona ko détruire physiquement pe spirituel bomo na yo. Bamindele ka bomo bino mo boyebi déjà que tant bayaka na Congo bamindele bayeli biso système ko tubela oyibe loko no fo ya pa sango ke lobaka we sango na yebaki lipa domination
alo bandeko na ngai balobi ke mama Magali akendaki kosala contact na sango wana abe na Afrique po apesa ba photo ya bandeko oyo bazana ba site internet awa na poto. Mama la biso Manuela lobiki ya solo nalandaki live na ye. Ngala landaka na ngai bango tu nalandaka bango. Ya lobiki mama Magali nga bomai. Il fallait voir que les malades soki ya makolo abima susu te avanda na ndako na ye. Mama Magali asalaki témoignage alobiki ya solo ya asalaki yango parce que bafingaki mwana na ye yango fallait asala vengeance pona likambo etali mwana na ye. Lelo atake mwana bakoko mwana fumuki mbango mama Magali batu nyonso bazali ko réclamer ba site na biso esa banini biso moko to koma mona ozo sala émission batu baboyi ko s'abonner na site na yo na YouTube na yo. Mais moi na ko sa nini soki ya solo lelo bandeko bele baza ko réclamer nga moko na lobaka yango ki ya solo bandeko na ngai batu nyonso bakoma kosala ba émission sur 100%, 90%, pour 80%, 70%, bakota déjà banzela mabe. Pour na ko freiner ba émission ya batu, botala bozoba ba congolais. Alingite Kongo alenga za na ba vie mingi. Batu mingi ba s'abonner na ba vie na ye nyonso to neto yoki wana, ba vie nyonso ya batu, donc il faut comme pa na ye. Ok, osenga pa ya nganga. Nganga azwa ba vie ya Kongo alenga ekome pa na ye. Nganga akanga YouTube ya Kongo alenga batu balandaka yango te. Me bandeko na ngai Kongo alenga zolo bapona makambo tali Congo. Esther la grâce asala pe émission mama Esther la grâce totale akaye. Tolandaka ye me toyebele makambo te. Ngala zo kamwa mama Magali tant nazo mona na réseaux sociaux que je t'aime beaucoup. Vraiment nazo mona ki solo mama Magali et comme que mama Magali mutu akei ko pesa ba kombo ya batu po aboma batu. Ngana yebi mama Magali na yebi ye un grand combattante na lobby. Un grand combattante. Oazo bunda pona mboka na ye mama Magali muninga na yo Aniki mama Aniki lelo komo kende Kinshasa mama na biso na France chouchouna lelo komo na ye ko kende Kinshasa zo luka vi na ye yuyu mutu mos ba camarade no pelo ko bunda la bango nyonso tu ba koma poser na ba vi na bango oza na fondation mama Magali aza na fondation na Kinshasa fondation oyo un plus na yo, moins un cas na yo, otindaka yango na fondation na yo, oyo ezali bongo na Kinshasa. Yango yo fondation ya mama Magali ML. Yango bozo mona yango wana. Fondation ya mama Magali. Tola soko dute biloko parce que atindaka biloko na fondation na ye, mama Magali. Fondation ya munene ozali nango. Mais pourquoi kokota na babiloko oyo mama Magali e ko pesa yo nini? Litoma nini ezali na kati ya kozwa kisi pona kosala ndeko na mabe? Soki ezali ya solo. Soki ezali ya solo mama Magali zonga nengo salaka komba na yo nengo lobaka. Batu balandaka yo bazali ko apprécier yo kaka nengo zaleli wana na fondation na yo zo ko luka malembe batu bako salisa yo soki ozangi possibilité batu bako aider yo bako tika yo te mama Magali lelo batu nyonso bakomi ko réclamer ba chaîne na bango ba site na bango ngako tu combien de fois bakayenga ba site ba Facebook combien de fois toye bakate nana sala rango ngape na boya ka kolanda loka fumu bango ayebisanga kolanda te yo tika kasi mutu asala kango ye moko kaka akozwa punition ata lelo te okangi YouTube akongo alenga balandaka ete ba vino so
bato basabone te po me ya te me Fumu Kimbangu Molimo Santu Nzambe tosambelaka ya bakoko na biso ya Kimpavita Nzambe ya koko Nimi Kangala Nzambe ya Nzala Mpanda akozongisa kaka te na yo zwa na yo mbongo zwa na yo yo lingi kanga na yo ezala bato ba politicien ba parti politique parce que bino bolinga critique te soka ba comment critiquer bino ale bosali tout na ba réseaux sociaux na ba YouTube ofuti ba mbongo na YouTube ale bo kanga chaîne na ye dimne ba bani na ye bato balandaka ete to yebi ba secret toi na bato bozo kele pa banganga kozo ba photo ndeto tsaka ba photo na biso na ba Facebook yozo kenoke ozwi photo ya Kongo alenga oke nango epa ya nganga même ya mutu songolo pakala bandeko na ngai ba chroniqueur na ba chroniqueuse o bozo sala makambo wana boyebaka yango Nzambe akopinir bino na ndenge akosakana te soko luki liwa même liwa ya mutu yebaka ngo liwa ekokota na ndako no yo moko po mutu na sene yo mabete asali yo mabete donc maman na ngai vraiment en tout cas maman Magali vraiment ezali pasi pe mawa mingi komona ki ya solo na réseaux sociaux bozali ko bundana bino na bino kaka boye sans eloko vraiment kotala buna boye maman na biso Magali bolimbisi po mutu ekatani po na photo tala mwasi kitoko vraiment en tout cas bandeko na ngai ezali mawa komona ki ya solo réseaux sociaux na biso ndenge ekomi bakisi kobomana kobwaka na bakisi boza kotinda ba photo ya baninga na ba marabu na ba abe bandeko mais eza mabe tango zokele pa abe wana yo yebe loko abe pa zwi pa na yo oyebe loko ni ye pa zwi pa na yo parce que abe nyonso to aprofitaka akoprofitaka na mutozo oyeli photo te na yo pe tam so boyebi ba secret spiritualité oyebi ba secret spiritualité vraiment en tout cas je suis désolé mais eza kokamwa maman Magali sango na yo partout bato bazokende partout bazolobaka mama Magali wana vraiment eza mawa mingi ndenge osenga bolimbisi soki osala ndenge nini na ndeko na Manuela parce que boza ba mama congolaise eza dignité ya koswana ya ba réseaux sociaux oyo ya biso oyo bandeko zali bon mobiliser bato pour la mboka na biso mboka ya Congo na yebisi bino que nous sommes infiltrés tala na ba ville nyonso bovandi eza na Bruxelles eza na Paris partout na ba ville na bino bomona bato to baloba lingala so ba congolais bo comprendre landela bango bien ba congolais te mingi ebele et puis balingaka biso te donc yango bandeko na ngai vraiment eza pasi mingi Karen Mokonzi la baronne koya na ye na poto tango ote Kinshasa bandeko na ngai grâce ya mama na ye loko asambelaka na pese mbote na mama Karen Mokonzi mama na ye loko asambelaka abendi mwana na ye alongoli mwana na ye na ba système ya ba réseaux sociaux ba rando o ba ye kokendela yango parce que soki pe Karen akendeki na ba système o mama na bango azala te ye pa alingaka simba kisi alingaka simba yango parce que ba lire wana bango ba jeune fille na kitoko ya zomona zananu vraiment soka za na contrôle te yango zomona bandeko langa il faut kozalaka pe na ba conseiller mo baninga o bozalaka na bango bino bandeko langa ba mama ya basi botaka bozosa ba émission bozalaka pe tamsuna ba conseiller même mibali na bino bako kozala pe ba conseiller na bino ezaka tozo mobali moko ya yanki ayaka kaka poka abeta biloko no azotala beauté no kapo abeta biloko te mobali il faut zaka pe na moi liloba oyo yalike okoko conseiller pe moi sina donc bandeko na ngai vraiment félicitations na mama ya Karen Mokonzi oyo azwi mwana na ye na landaka pe awa ndenge aza komema mwana na ye na nzela ya mabondeli mpona kosambela c'est ça Karen Mokonzi lelo aboti toujours na nzela ya losambo
ba vie oyo ba vie bandeko za nango dignité ba vie oyo bolanda na YouTube wana na ebité bato bapesa bilo ba mbongo mususu na eza ba mbongo moko satanique boyebi pa bazulaka ngo te. Faut faire attention. Biso ke na biso sa ngana ke na musala musala soki émission mboka ke mobulu yoki likambo la mboka na ye na che laptop na ngai na che studio na ngai na sali émission pas pour la lobela mboko naza ko contribuer pour la mabela ba koko na ngai naza ko contribuer. Donc maman ya Karine Mokonzi vraiment en tout cas merci mingi vraiment maman merci vraiment na oyo za ko sala pona mwana na yo nzamba pambola yo penza nzamba pambola pe Karine abima na barando oyo ezali kokende mabe na mboka ya Congo tomonaki ye penza ndenge abandaki carrière na ye na ndenge asali ba CD na ye ayembeli Arafat. En tout cas ezalaki plaisir pona biso bana Congo komona ke une jeune fille aza kosala pe fierté ya mboka aza kosala fierté ya mboka. En tout cas à féliciter vraiment chapeau pour la Karine Mokonzi vraiment bima na rando ya Manuela oyo bazali kosala na Magali Lomama. Donc ba maman na biso vraiment en tout cas merci mingi na Karine Mokonzi la baronne merci. Toyebi ke likambo ba réseaux sociaux muta renaissance yango makasi c'est Karine Mokonzi. Ezaki ba grâce mbisi mais ya solo bakita Karine Mokonzi muta renaissance yango oyo ayeki na réseaux sociaux na système na ye. Bandeko na ngai lelo bakoma benga bango bana Chine. Eza ba vie eza nenga to memela vie na ye. E biloko neto boyi bakisi. E loko to boyi ko boma mutu. Ko tia bandeko na bakisi. Ko zo ba site ya batu na ba YouTube ba batu kelango na bakisi pona nini. Pourquoi pona nini? Bandeko ko porter yo nini? Tango yo okangi YouTube abatu ya songolo boy okangi Facebook na ye okangi ba vie na ye siko po e porter yo nini? Est-ce que comme un milliardaire mbongo ngo pe malungo to mona ka bino bozaka nango to yebi ko te so congolais vraiment za mawa mingi bandeko na ngai. En tout cas mawa mingi Magali Lomama vraiment se repentir luka elonga nzambe zongela komba na yo ndenge penza ozalaki kobunda komba na yo. Mama na biso Manuela Kitoko bango bandeko na ngai émission na bango ezali kaka ya kofinga babimisaka ba bêtise moko bandeko na ngai soko na bina bandolo bango na soni ngao na kamwa nde bayoka ata kilo te nayebi te pourquoi bayoka ata kilo te ya kobimisa biso na Congo pena nde tokoli devant baparent na biso nayebi te bandeko réseaux sociaux kosa biso te nayebi te neti ngai pena nabimisa se ya mama na nga kombo wana na bandolo bango na réseaux sociaux boye bandeko na ngai mais po na ba parents na biso oyo bazana nous même ba famille balandaka ba biso to salaka bayoka pena ke nazobimisa mona ya papa ya mama ya nani boy vraiment ne bafinganaka na ndeko o mususu nani o ya Paris Chantal Bola soki baza kofinga na bandeko na ngai okoboya donc avanda kata so nazo yoka penda madame nanga chaza ko yoka bango ngabe mais c'est quoi ça nayebi ke bakoko ya pe babandi ko répliquer yo kongo alenga longwa kuna yo tuma kamno to le ba mais bandeko ngana zo pesa mnoka conseil mama vie ozana bana bokokola ka pe kaka bokokoma ka ba âge ya mama ya Karine Mokonzi wana bokokoma pe na ba âge ya ba mama ope ba boti biso
Là, c'est la dépassé de 50 ans. La dépassé. Donc, bandeko na ngai, ba maman na biso vraiment, en tout cas, ezali passé. Maman nani yewana, maman paradis. Donc, bandeko na ngai, maman paradis na maman nani Manuela Kitoko, soki baza kofingana. Ba bêtise moko ba bimsaka na ba émission na bango, c'est incroyable. Mais ba maman baza na bana na kata ndako. Na yebaka te ntango baganga bakombo ba bêtise wana bana na bango bazalaka pe na bandako to babombaka bango na bachambre parce que eza neti nga nazosala émission boye bana na nga baza na bachambre mais bazoyoka sikoyo soki nga nalobi ke na banda kobimisa babétise na banda koloba yango mais bana bakokanga yango bakotuna mpe baninga na bango mais papa na biso soki azosala émission tala mombo ya lobaka elakisi nini bana mosusu bayebi lingala oyo baya poto mwa mokolo oyo mpe bayebi bakoki koexplike mais mwana koloba mais comment donc papa asalaka baémission bêtise mais comment biso bacongolais vraiment bandeko na nga place kutu ya bien yango oyo nzambe apesi biso réseaux sociaux oyo ezali ke tokoki komobilize bato biso bacongolais tokóma uni biso bacongolais tozala lisanga baassociation na biso esalama awa ezala ebele tosangana lobilobi tomona ke association ya eroga lisungi ya bana bumbusele mbau esangani na association ya bana bandal association ya bana bandal esangani na association ya bana kasavubu biso nyonso bacongolais ya diaspora i tokosangana tosali force moko ya monene lobilobi tokosala mpe banke na biso bangolais bakoma koseka biso bango wana kaka balobaka mangala mpe me bango wana mpe kaka balingana bango soki kosangana na biso te bakongolais ya braza kutu koloba te baivoirien lelo tokoma kosangana na bango me basekaka biso mabe mpo bango baza soude basénégalais te fois te kaka biso toyokanaka te tosanganaka te kaka biso tokoma koswana biso kaka boyokana ezali te mpo nini réseaux sociaux soki okoti bamosusu bakoma komikumisa na kofinga wana omona kaka do baotiela yango mpe disiswa te manuela kuta aleki chantel aboni boyeko manuela aleki chantel bola nga ofelala nanga manuela kuta aleki chantel bola manuela kitoko ya finga deux fois te na sepelaka ntango abimisaka bamo wana déjà surtout bamo abimisaka wana na lelango mabe mais bato bazoloba bango bayaya pena bajoa baodisite olieke balanda émission omona ye azotala kitoko ya manuela ndenge aza pembe bongo nalela ye mabe jo wana nalela ye atuka momi wana nalela ye mabe manuela wana ngao nasepela na nga alobaka nde babétise wana Congolais. Congo, ba maman 4 ba bomi réseaux sociaux. Ba ko 4 pe bazo seka. Réseaux sociaux et baby bandeko nanga kofinga ba bêtise na kindoki. Maman na biso mama Congo. Tala beauté à mwasi. Mama Congo. Naturel, toujours, batunde bakoum sakaye, naturel. Mama Congo. Zongela ba émission no kitoko na français no kitoko na lingango wana. Tant qu'on s'exprimer, ça se voit vraiment donc bagage intellectuel. Ba émission kitoko, ba ivoirien, ba camerounais, ba lingako makasi tant on s'exprimer kitoko, on expliquer vraiment ba tout net nga na va na allemand, français ko te comme okima. Na koma trop kutu doji na lokoma pour parce que na va na ngana alimana na kola ba français moko boye place à bis mo na lobi bus boko seka na bino ngai kongo lenga zoba ba lobaka bis mais biso na alimana to baka bus biso to baka na biso bus na kezo bus yo ko seka ngande langue na langue de la makambo nango yango moni biso lingala il faut tout comme ça en tout appel faire na lingala maman na biso mama Congo zongela ba émission no kitoko oyo salaka vraiment en tout cas félicité
ba émission na wana kitoko oza toujours ko mobiliser bato baza na diaspora et puis oza ko lobela ba politicien ko vérité c'est ça ko finga te oza ko éclaircir makambo ndenge oza ko leka sur le terrain mama Congo zongela ba émission na yo mama na biso Chantal Bola toyebi ki ya solo ozalaka trop plus mingi bafere bamakambo etali miziki po Karine Mokonzi deya sa komi ne mama abana alembi na ye makambo yango akozongela ta so lobi mais lelo oyo mama na biso Chantal Bola en tout cas tozosenga na yo kaka vraiment sala tu ozongela ba émission na yo ya miziki oyo salaka kitoko c'est belle sala ba émission na yo kitoko sala ba émission na yo faire aza na boloko le pâtre nalingaki trop mon jeune frère na seplane makasi en tout cas nzamba pambola esika azali toyebi ke Chantal Bola zongela ba émission na yo botika makambo ba bêtise toza bandeko na bino soki obomoni lelo tokomi biso bana mibali tokomi ko s'attaquer na bino te mais tozali ko lobela bino ba vérité botika makambo ya kofinga po bokoyi kokufa po mutu muso koyi kofinga ekanda one leki makasi akoyi koluka eloko moko ya mabe yo kanisi oyo oza nango oza koprotege protection na po toyebi ke na France ba marabout oyo bakoma na château rouge na nsima wana toyebi daya basekret wana nyonso tu toyebi ke ya solo bokomi kozwa kobenga banganga oyo ya Kinshasa tout toyebi yango mais bokeba bokoki koboma na pour rien pamba botiki pe bana na bino botiki pe ba famille na bino likolo kaka ba réseaux sociaux to likolo ya ba musicien oyo vraiment toza koyeba te bo bino bozali ko salela donc yango bandeko na ngai conseil oyo nayeki nango mokolo ya lelo na ba mama na biso 4 bazali 5 na Chantal Bola parce que photo na ekotaki te vraiment ba mama na biso donc mama Congo mama na biso Karine Mokonzi la baronne mama na biso Manuela Kitoko Colorando leader ya Rando na mama na biso Magali lo mama ML ba mama na biso bino 5 Chantal Bola bino 5 botika ba Rando na bino to lembi yango na bana na biso baza na bandako biso to kolisa déjà bana bazoteya biso babi mais papa bino kosalaka ba émission mais les jeunes mamans là on comprend pas ils veulent seulement dire des bêtises mais on a marre tolembi yango bosala biso ta ba émission ko lamba bosala biso ba émission ta so ko sambela nde tomoni Karine Mokonzi ko lamuka na tongo azo yemba na yeba nzembo nzambe mais c'est ça ozo ba nzembo nzambe ozo mobiliser ba soko ngo sala musique ba émission chronique pour la musique c'est là yango eza problème te biso sala ka politique tolobela bokoko bandeko soko na yebi ke journal za bokoko na oya na lati teni na nga bokoko na sali bokoko émission na biso oto bengi masolo na biso tolobela makambo teli ba divers net boy net makambo za na Congo oh likambo moko boy oh concert ya le 30 tokoya kolobela yango nga na koya kolobela yango so naza contre yango et puis naza pe contre yango soki yo ndeko otake ngai yo Kongo alenga me yo nini aboni boye ko mpona ba concert wana dernièrement tomonaki yango na esalaki émission mpona makambo etali musique bandeko moko ya Kinshasa baye kotake ngai oh yo zela oza kutu rwandais ndeko nanga bakongolais ndeko wana congolais asekisenga mabe abenga rwandais abi oza rwandais zela tokomona yaka komona bobundaka kuna nga na akombata te ndeko nanga osaki erreur nga na patriote je suis fier d'être patriote je suis patriote et puis je défends mabele bakoko na ngai na lobela kango même naza na Congo na koya pe Congo parce que za mabele na nga na boma na nga mutu te na sala pe loko moko te ba politicien ba na problème na nga te na pe na problème ya faci te
c'est mon président. Soki na ye na Congo, soki essentiel ya koloba na nga pona mabele na ngai. Mais na ko critiquer mutu te, ko finga mutu te parce que ça genre na nga na koleli. Donc bandeko na ngai, merci mingi na bandeko bolandi nga bo partager vidéo oyo, bo s'abonner na Congo Alenga TV. Toyebi ke solo basi bazwa ba chaîne na biso ba kenya pa banganga ba biku ba combien ku da bosani a soki 200 personnes. Magali lo mama fongola bana fongola bana mwana biso a mongo ngai ndeko na yo Congo Alenga makila ya bangala ya pe na kata nzoto oyo okoko na ngai aboti papa mongala na pe mongala papa mama ba yombe mais ba koko aboti mama langa je le respecte mongala. Donc makila bangala magali lo mama balobi ka so yo muto oyebi secret ya bato bakangi babi batang kala to zotanga ba kombo ya ba site ozotanga ba kombo ya ba site o bakanga na ba YouTube abato toyebi te ndenge ka yoki toyoki ndenge boza koloba Manuela aza koloba bato bazoloba babi magali azo bimsa ba secret. Mais tu yébite, il y a solo maman Magali, moi c'est Kitoko, moi c'est Amongo. Boza la bino c'est Kitoko, bo finga na kate, oh Magali moi c'est mon cousin, taille na ewa, taille à Magali. Bande ko la ngai, ta subino bo mona ka ete, biso do mona e. Ah moi c'est Kitoko. Moi c'est Amongo. Moi c'est Kitoko, moi c'est Mongala. Ngai mongo na ebiye malamu aya mwasi kitoko Karen Mokonzi mwasi kitoko. En tout cas mon jeune frère moi na Dallas biso bana yolo obika biso ma côté mso yolo côté mso gala biso ba galwa côté mso gal bana bumbu côté mso Dallas donc ngana kabola yango pour parce que tina 100 ndenge zalaka biso yolo sidi toujours. Manuela mwasi kitoko ya lobeke yek ba bota ya bi ya bota kana ya azala atuka ye kote ko bota alela na ye masolo masolo kati donc yo kapena alela na yango biso atotanga ba kombo te masolo nini bo comprendre kaka mama Manuela lobi ye pena kote wana deux fois te mbongo abana nde makambo e Manuela kitoko ye. Mama Congo, il y a solo toujours naturel. Bisous, Mama Congo, zala toujours na beauté na yo naturel. Zongela biso, zongi sa ba émission wana tolinga ko pona émission na yo wana. Ba live osala ka kitoko tango lobela ka mboka. Ngande kono Congo Alenga. Ba mama na biso bolembisa. Botala na mboka na biso eza na problème makasi. Lino lumumba yoto zonga lino ezongi ya pamba bokozata na société lino ezongi le 30 concert à monene kasi Congo mai ezate courant ezate nzala mbongo za komona na te bato baza kokufa kati siko na este ba Rwanda pena ba bimite na ba Uganda bande ko na ngai biso ana Congo kaka distraction bato kishasa bazo finga biso to sa ba mission pona mboka balobi ke yo ya ko bunda wat ozo bundela ka kuna Congo ngo kasi yo to bongisango me bino awa bokote banganga bakisi botika ya malamu te. Karen Mokonzi félicitations nouvelle maman Zamba pambola ona bébé na yo fumukimbango azala na yo Molimo santu ebatela yo na mama kuna pesa pe mama mbote nzamba pambola bino bimana makambo arando sala ba émission na yo na bana Chine ne bozalaka salaka ba émission na yo normal soko ko continuer po mobali na yo peta mso olingana nsuti tozalaka na bato ebele a batika na bango bato ebele abali na ye pa avandi ake luka vi na ye po atala makambo avi na ye. Oh, déjà, so sali, ils ont déjà belé, ils ont trop.
Nzamba pambola yo mama Karen Mokonzi na miso kitoko oyo tala biso vraiment nzamba pambola yo mobali na yo pe nzamba pambola bino couple na bino bokende liboso tozali kuna tozala kaka lobi tozozela kaka mariage totala yango soki invitation koya na biso za problème te. Merci mingi na Kamamvwama le correcteur. Merci na mon vieux Clara de Bruxelles, fondateur ya Eroga Lesungi. Mes condoléances na Papi Biba, ou a koufeli papa na mboka Paris, a okene Kinshasa Kalate, Papi Biba, motema ya Belinda Louvela, vraiment en tout cas mes condoléances na bino. Merci mingi na Jolie Nzinga, na mboka Paris, Jolie Nzinga, motema ya Pouti. Na bosanete o ya ngai Pauline Beyoncé, ba mbota trop. Vraiment en tout cas, merci na Tigana Zoureta, pièce maîtresse. Papa Yoyo. Papa Yolo. Tigana Zoureta. Mon ami d'enfance, Alexis Champagne. Motema Nancy Champagne. Pambota Tonakata Bruxelles. Merci na Sera Kinzangala. Merci na Bahamasa Nanga. Willy Misaka Nakata Paris. Na Bosanité. Fifi Kisombe Nakata Bruxelles, Motema Doudou. Merci na Chiko Sombele, Kolobilele, Chiko Sombele. Pambote na yo na Mama Bebet, Chiko Sombele. Merci na Diago, évangéliste Diago Walesa. Oya tchakanga toujours na Mabondeli. Merci mingi vraiment diagonal. Diago Walesa. Merci na Stino Mubi. Stino Mubi. Na kati ya Paris. Na yemoko, maman na biso Meje 30. En tout cas, bambote na bino. Pardon, Meje Ngoyi. Bambota trop. Motema ya Stino Mubi. Kalamingite, bonjour émission. Avec Stino Mubi. Totiki makambo pa ya Papa Rolls. Papa Rolls, Tigana Zoureta, a sa pesaki Kraka Mikolo Zapanaye, Papa Rolls Lobi, Oyo Meka Mikolo, Kraka, Makuta de la Lobi, qui pète na basi, Kraka, donc Soka, faux Papa Rolls Mdaokita. Donc, Bandekonanga, maman Nabiso, Bozale Kenge, pour Papa Rolls, Azoya na Kraka, donc Bokeba. En tout cas, merci mingi na Chikito na kati ya Rennes, bambota trop. Bon anniversaire na Molifa Mombo. Bon anniversaire na yo Masa Nangai. Bon anniversaire Nzamba Pambola yo Abaxelo Mikolo belé. Kolo Blouson na kati Allemagne, Kolo Blouson. Teka Melange. Chinois de Kin, bambota trop. Botika la malamu, merci mingi bos abonné na YouTube ya Congo Alenga TV. Merci na bandeko nyonso tout, vraiment auto bozalaki pena bolandaki, lycée Konde. Merci na mon vieux Jimo, mwana bandali ya Tongo, mon vieux Jimo. Merci mingi ya solo bandeko. Alain Maloko le général. Alain Maloko le général. Botika la malamu, merci mingi na bandeko ba maman na biso bolembisa. Conseil kala pesi bino, botika bakisi. Botika banganga ya kobwaka na bakisi mwagali lo mama zongela komba na yo soki olingi komba te changer système a komba ndenge bato buso bazali kosala bandeko no ba mama ba Nick bazali batika na bango mais bazali ko continuer mosala na bango yo za na place no za na fondation en tout cas continuer osala ka makambo na yo malamu oza mwasi kitoko mama bana en tout cas kosala biloko na âge na bino eza pena dignité vraiment botika yango botika barando mama na biso Manuela azali c'est mama na sœur na yo en tout cas botika yango botika parce que boyebanaka te boye koyebanaka na poto awa boyebanaka te na ndimi te boyebanaka boye koyebana na poto na banzela ya ba réseaux sociaux ezaka ndenge mona ngai pe na bino donc toyebanaka te mais toza ba congolais donc pona nini
koboya mwana ya Karine akokufa mwana ya Karine azana mwana te azana zemi te bandeko na ngai mwana bato azu zemi na ye aza mwasi nyonso nzambe asala po abota nzambe apesi ye mapamboli azu zemi na ye bopesa ye chance atake mama abota mwana na ye asala mpe vi na ye ezali vi na ye mpona nini kolakela mwana ya bato mabe boza mpe famille moko te eza kitoko te c'est pas digne vraiment eza kitoko te botika Karine mokonzi abota asala vi na ye na mobali na ye azwi mama Manuela vraiment en tout cas tika ba bêtise ya ba émission kosala ba bêtise boluka ba émission mosusu boluka ba ki rando wana na bandeko na yo eza kitoko te ezosimba te parce que biloko nyonso tu yango ezosopa biso na ba réseaux sociaux biso ba congolais ezosopa biso botika mama Manuela tika parce que bokoki kobomana pour rien même boza na bana bokoki koperdre bana na bino Satan profitaka na ba décision oyo esika makelele ezali esika Satan yaka ta bozo swana bozo ganga na babutu wana Satan zo yoka bino les mires ont les oreilles Satan za ko yoka aza ko zwa ba ne bomoni ba Facebook to kota to sala ba émission ba YouTube oyo bandeko ezali na bo sataniste moko na ndenge ya kosakana te kindoki ezala ba biloko na bango oyo dota to kota yango tozo salela yango to sambelaka makasi olieke to yaka biso pe toza kopelisaka moto bandeko na ngai toza na bana biloko tu bana bato bafutaka yango faut faire attention sambela bana na yo olieke yo posalaka mabe lobi ezongela bana no eza kitoko te vraiment maman na biso Chantal Bola vraiment en tout cas maman tika ba bêtise ba mo wana bobimisaka ya mabe wana vraiment na ngai moko naza koyoka na soni mpona bimisa yango vraiment eza kitoko te vraiment en tout cas ekozala malamu otika yango ekozala malamu. Merci mingi na bandeko nyonso tu o bolandi biso mokola lelo to komi na biso vraiment na suka masolo na biso ezaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu nga batu basengaki na sala pe émission oyo babi Kongo Alenga yo lo bakopesa pe ba conseil moko ya malamu ofingaka na yo batu te émission na yo nyonso tu bandaka na yebiso bino ngai moko na YouTube nazali victime na YouTube victime ya YouTube na ngai bandeko na ngai batu nyonso basabona na vandaka bo pou bandeko batu nyonso bazomona na te nga pe na kena bonganga te Fumu Kimbangu talaka makambo oyo yeba pesa réponse ko kipe bango te ata 10 personnes balandi yo yebaka ke ngai nzambe naza koyoka yo bandeko nga balandi nga 50 yo balandi yo 5000 to 100000 po mezate ngai nakufaka na nga nzala te na bana na nga na ndako to na mwasi toliaka na biso mosala ezali tozala biso calme nakokende bonganga te mpona kende luka ngai nasala bavie ebele balanda ngai yango mpona nakende zwa yango kisi wana nayebi te nakomi zoba nakola bongo te nakola complexe te yango moni nakotikala mpe kozala complexe te na makambo etali bavie salela bavie na yo sala ndenge yo olingi na makambo na yo zwa na yo bambongo yo olingi me bandeko na ngai na ikoke kaka ikoke bandeko na ngai na okoma na ngai naolanda na ngai vi malemi bato balandaka ngai merci mingi bo partager émission oyo vraiment YouTube bo s'abonner na YouTube ya Kongo Alenga TV ba émission ezali ebele tokosalelaka bino kaka ba demande na bino ba sujet nyonso to oyo ezoleka na mboka Congo nga nalobelaka yango nakolobela yango oyo mpe ezoleka awa soki osengi conseil nakopesa conseil yango bandeko tolingana tozala soudé bacongolais bacongolaise bachroniqueur bachroniqueuse omoni ndeko na azosala émission mabe
benga na privé koya te na réseaux sociaux lobaka yo Kongoalenga yo boni boyeko yo te benga na privé lobike ndeko Kongoalenga émission osalaki erreur moko boy place boy Didier Masuki tala place osalaki émission mais place boy osalaki erreur titre wana komi obosanaki kocha i to e benga na privé na Facebook ba numéro ba téléphone na biso ezaka nango na ba YouTube obengi essaye la grâce émission lobi boy en tout cas maman atala place boy bande ko na ngai to ko kende malamu c'est ça l'amour bolingo yango wana ezate na yabo mama na yo tata na yo zo sakananga na lekyo na bilamba yo zo sakananga ngako na bakabelo na sakani te yo zela na ko boma mwana na yo na ko boma yo okomona ndeto to landa wana na mona ki yo ndoto na lota ki ya mbwa tika ba de wala c'est émission mbwa na lota ke zali yo Chantal Bola mama Manuela ezaka bino ya makamla bino yo lota ki mbwa yeko na amona ki mbwa ndoto yebite mais boke bana ba réseaux sociaux bandeko bozo kota na réseaux sociaux lelo réseaux sociaux et baby oya ba congolais kisi na kindoki eza na kati yango biso to se protéger toujours to zaka protéger pa ya mfumu kimbangu nzambe na biso molimo santu oazalaki na biso na ebandeli yango na kumisi merci mingi ngana ko pesa bino ka ba mama na ngai vraiment ba conseil oyo ezali ke boyeba ndenge ya kolinga bandeko na bino et puis boyeba ndenge oyo bokoki komema mboka ya Congo na likambo tali ba émission o bosalaka nzamba pambola bino ngai ndeko na bino Kongoalenga bosa abonné vraiment to kuma na suka kimi ya nzambe za la kati na bino ya bino ndeko Kongoalenga masolo na biso émission bokoko ezali toujours bandeko mingi bokomelaki ngai émission bokoko ezali bandeko mikoloko ya to yamba bona bokoka bayindo Nabi Lukombo wazali bongo chef spirituel ya Nzila Congo ya komemela biso makambo belé ba secret belé ya bakoko na biso bandeko bokoyoka yango bozala toujours branché bosabonner boko mona ba émission to kosala na ye bandeko ba secret pene ko bima na makambo etali bokoko na biso po bato belé baza ko finga ka bokoko na biso yango émission bokoko ba yindo boko yoka ba secret oyo ko bima na kati ya émission nzamba pambola bino masolo na biso oyo pesami na ngai Chora de Sulanga émission masolo na biso bokoko ba yindo avec Kongoalenga to komi bongo balasima botika la malamu Mama Congo Manuela Kitoko la baronne Karine Mokonzi Mwana Mungala Magalilo Mama Chantal Bola boza malamu kimi na bandako na bino nzamba pambola bino abenga na milimo nyonso mabe ekende musika fumu kimbangu akicha molimo santu ezala kati na bandako na bino ciao botika la malamu ya bino ndeko Kongoalenga matondo pe ingeta nalanga makambo ambo na mema na yebite kakofinga tina sana komi komesana nango lokola sodo yo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala natuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto